Balandi ya Congo Live Télévision, merci pour vos ara ebele pour na Rolanda Bisso na chaîne YouTube no Congo Live. Le belarabino ma matali politique to pe actualité ya mboka na biso Congo. Lelo to kokutana na mwana mboka Ngefa, le prophète Ngefa na ye penza to komeka un peu ko lobela sur actualité ya mboka na biso lolenge nini ko tambola lokwa ye paza mosala ya Nzambe to e bananu vision ya prophète Ngefa na mboka Congo ya kanini mbote prophète. Mbote maman Nzambe apambola yo na to banda yango na prière parce que Nzambe aza mokonzi yawe mokeli na nyonso to pamboli yo na ngongo yo ba journaliste basangani pona koloba Congo ezali patrimoine na biso tika ete lokuma sanzu lezonge pa ya Nzambe boli mo sanzu asunga biso toloba kaka bosembo rien ka bosembo makila suma si esanga se ba congolais nyonso tozali boke tata moko mama moko poto tombole kolo yo la commune Somasia. Amen. Amen. Oui, mon mboka prophète Ngefa, Mikoleka qui chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a lancé qui bon programme na ya lutte contre la pauvreté. Na kati mboka na biso Congo tebi ke population ko souffrir makasi, misère ezali mingi. Na yango chef de l'État lancé qui bon programme la lutte contre la pauvreté. Mona ke ngolo lengeni. Oyebi ba politicien bana ba bon discours. Politicien nyonso ya kaka omone Kabila ayene ba discours na kotonga na to suka kala ba pancarte na ba pancarte na ba 19 ans pancarte na ba pancarte na ko sala roga na ko sala boy kaka ba pancarte parce que bazui peuple congolais lokola peuple moko immature or que biso timba ko leka bango to yebi ndenge bango ba utaka na pouvoir ba yaka ba misu ba ya pouvoir awa na ba sokoto ya mbula ba koma lelo ba millionnaire awa ba misu ba koti ba pouvoir awa bord te ba diriger ta boutique ya pamba te lelo ba koma ba gangi to yebi bango hein mboa suis mboa oya bungi nani alors discours président azolo bango nous ne refusons pas président peut avoir alors bonne volonté ya kosala yango mais sikoyo bato ba simbi mo kato alliance ou Sali Wane ko permettre la ngote FCC cash parce que le président dirige pas azo contrôler parlementaire azo contrôler sénat azo contrôler gouvernement provincial azo contrôler natina il faut expliquer bien pour être FCC ba ko gérer Assemblée nationale pe Sénat yo kana bisayo Kabila aye alobi basa l'accord ya Mbudi il est qui na lecture na parlement oya bane ko diriger yango ba ici président mbongo wana to tia bango ezai belé le kate et le kaka Kabila pena ye parlement na Kabila zaki pe ye kazai majoritaire il était président majoritaire na parlement na sénat et le kaka mais kia mutu oyo azo diriger ta azo sénat ana contrôle na ngote parlement na contrôle na ngote loi ni ko pesa to discours ni ko pesa pe ba adopter yango hein discours chef d'état lo ba 80 milliards. Les gens vont voter 8 milliards ou 7 milliards. Quand si loi peut le qui est gratuit de l'enseignement, adopter on te met ba na so ba ko tanga gratuit. Yo kana ibisa yo ko adopter na problème était mais suka na katité. Parce que quand le quoi boboto, oya basango prime ya ba para ba futa bango $500. Si ko le bien enseignement gratuit ba futa te, si ko ba ton salaire ya $200. Et c'est classe ba c'est pas sa classe ba ça sukuru ma. Hein? Si ko yo tango yo bi enseignement gratuit. Ba professeur baxi ba ngombon pe ba professeur université pe ba soda pe ba fonctionnaire de l'état ozo mona grave mon général ko salema pe bloquer pays ozo mona hein azana bonne initiative c'est que a budget yango hein budget 8 milliards wana to 7 milliards ezali pona kaka nini hein ezali le budget ba pesi fonctionnement ba ministre na 65 ministres wana hein 65 ministres wana o ba pesi bango mais budget yo il y a gratuitement enseignement prime ya ba professeur na ba monsieur ma madame et école tout etambolaka na budget moko ezaka oye la bango muta malade tonine ezate akopesa bango combien osala na combien initiative ezali malamu mais autorité budgétaire na mboko ezalaka parlement na yezo contrôler yango te ezali Kabila na FCC est-ce que ba kotia budget mbongo wana ya budget ya une année mobimba na l'école je ne crois pas to bandi na malamu. Je crois que je suis na kati et puis et que pelengendu na pelengendu parce que kala mingi te ba grève ko ban na kivu kuna bandi est bandi déjà on bongo nga ba gratuitement ba bandi déjà et ko kitana Équateur ko kitana boy kiti pe aw
et continue mon poteau parce que eloko tout basalaka par sentiment c'est bon pour moi nanga école primaire lelo yo autant fele mais autant fele balobi papi génique 10 000 bambongo ndeko boma ba 10 000 siko yango tout fi yango nini oyo akendeka ya 10 000 oyo akenda toilette ya 10 000 ya papi génique yango 10 000 ndenge nini wesi yango mwana nga moi bosoka za bonaka na po mwana nga aneni na po na ngai laki ko bwaka pe yango 10 000 wesi oka wesi ya pa ma 10 000 oh ti ya ba messieurs 10 000 mais Minerva yango wana mais Minerva bosoluka Minerva yango wana ozoba longoli yango me ba jongisi yango na ba je mosusu wana na makambo mosusu wana ozomona ezali kaka c'est la même chose eloko moko échanger te ozomona Minerva ezaka cher mingi te mais frais à fonctionnement ya ba professeur ndezaka koleka Minerva. Oui, prophète Ngefa, le père Mona qui crache salamaki, Namboka na biso, mokolo lobby déjà 4 corps non identifiés et yaki awa Namboka na Kongo météo qui était chef de l'état à l'obita moi message moroté to mona ki kaka na ba image akena kota la bongo ba victime ya bato ba zika ki bongo la crash. Oko lobani na faire crash au poming ba ko accuser FCC. Omoni crash wana eza clair te pesa flou. Au moins tant que biso longwaka awa tokei na kene matadi na kende bomu tango bozo kota kana motuka we batu immigration baza bane ko mabino ba liste oyitina nango au cas accident ba corps non identifié ba ko découvrir bino na awa et puis awa pa na biso bana test d'identité bana test d'identité donc boko de be mosu ya bino te bolele ka mutu na bino da nzambe Congo Congo na ça biso parce que test d'identité test d'identité ozomona yami balé comment expliquer RVA montant na mécanisme nyonso baza ba expert na héros tango bato bazali ko même site présidentiel bazo ko matanango il faut identifier bango ba kombo na bango ba adresse na bango il faut identifier bango nombre bato ba kufi to ebité avion to ebi oya lo jawana ba vient karatono be ko ya chikapa mikote ko ya kuto na manyema ozoma ke ba sakana bato est-ce que bato ba vivant je ne crois pas ba lever ka vient ko lever le camion chef d'état ça pas ali blindé attends tongo ndima ngo bi we tala blindé yango yo blindé ta ziki matière basala ngo ezika kate tikanga na loba mama oyela nga molela prengo na pomo potu ponani ozomona tikanga na loba na mwana Congo OK ozomona tomo bino ana moni blindé nani blindé wana blindé amoni yango personne kaka quoi ki na mayema oya vie ezika ki tantôt avie quoi mais c'est qui mais papa avion t'as collé quoi petit kate na ba essence na kati ezali biloko moko ya politique omoni avion wana ezali coup moko bien préparé omoni Rafat benda Rafat na jet 10 000 km na likolo 1000 mètres c'est nindi babendie na se bakiti na désert bapale no ezali bakanga avion na babenda yango malembe bakitisa yango dans ndima vie ziki so moni jeep chef de l'état na miso na nga yango oyo nde na ndimi jeep mona nite ke wapi jeep mona na kate valise satellitaire aki na kate mona nite valise secret so président za la carte valise satellitaire e mona nite bato to moni bato bakufi boete to moni ba corps na bango te o moni bato bazo na bango na o bakufa na makobola na minyembo o bazo ko fudrai bango bazwi elongi ba che tracteur epandi elongi po yeba na nzambe moko yo ozo bibembe yango wana siko batu na bao bakendaki kuna bazo lela bazo mona kutu bakore bandeko na bango te po moto musako identifier ngena misapi lati mwasi ya moto akoy bena misapi boy akoy batana lembo moko atata mutu ekei yanga apena katane bato mutu yango ne pakapa ekati bato mitu nzambe Elise ne kati bato mitu Elise za libanda bato wana kati Elise n'a rien à voir avec kati parce que Elise okatane banzete et okata bato te bato ba yebanete ezali complot monene vers notre république peuple congolais longola jalelo bakeba oyebela ko basali yango bazali ko visiter chef de l'état owana oyekei wana Alexei Abikeba omoni deuxième fois ikozaye moko tango da fata kwaki na désert blende wana basali yango boy eza ba X place nyonso ekozala satellite ko détecter yango place nyonso ekozala santé moto melki meza nango ana même jeep ya blende ya président
hein? Même Dieu le président place nyonso kozala, hein? Et puis ça remet en main sur roquette jamais au check grenade jamais ils ont décrété papa par des place wana ozomona ezali wapi banda baluka et moi na raté tanto bamonika ba avion zika ko ya kuna batonana kuna yango eke na ben eke pelengendu eboti poloso eboti solo isolo eboti molima ngoto bobo eboti ni ikpeke tele eboti mokboleya eboti bobenga bango nini frondondo geste de membo donc ça clarté et puis des présidents qui otala bango président Bimasa la meilleure condoléance na bato nyonso c'est ça au peuple congolais ba il ne parle pas aucun de manière le pona nini mon compte de la bongo oyo bakufi babato epuis adedommage bango na mbongo ebele bakufi na frais ya république mboka na bino bamesana kaka boye lelo oyo nani colonel nani Mamadou soko omoni batiata ndala batia même Pierre Tombal te oyo alibelaki Goma pas même Pierre Tombal famille etikali 000 tokeba na bato wana et puis pourquoi président akosenga mes condoléances na Congolais soute matanga esubiso soki déjà bakomi na niveau ya 10 personnes drapeau en berne et toke na deuil national pourquoi bozo bomba nini secret ezali wapi rôle ya parlement ezali nini rôle ya parlement na biso ya mopotu oyo rôle nini sénat rôle nango ezali nini oyo bakufi baya bandeko na ngai Congolais hein mais nandimi penata poto moni bibembe tanto babomani quelque part bakangi bango babomi bango quelque part toyimba politique ya mboko. Oui, moi la mboka prophète Ngefa, lelo oyo CLC bazwaki penza date le 19 octobre pour organiser bongo marche na kosenga bongo démission na moto oyo a détourné qui a faire 15 millions pe kosenga démission ba juge ya cour constitutionnelle kasi balongol bango ba memi bango na date le 21 pour le 19 au samedi Kinshasa Bopeto lancement ya moi la mboka gentil Ngobila to éviter maman yo kana bisela ko moko hein. Bino bosaka marche il y a 15 millions de dollars. Kabila atindaki boshabi na Brazzaville bafuti 32 millions de dollars na courant. Boshabi azaki directeur cabinet ya Kabila. Togangi et là on est bima. Zéro. C'est porté disparu. Mais 15 millions 32 millions, rien. 15 millions. Hein? De 15 millions na bato balé yango. Na moni président de la République a soutenu Kamel. Rétro commission. Mais yango bako na pesa mangi Kamel pesa ngonde pamba. Akboli oyeti. Odomona. Et puis yami balé. 4 ans c'est la marche pour nani. Congo est le pays le plus corrompu du monde. Kende ko lukaka na commune kaka attestation kaka to ya décès ya pamba. Au monde a combien d'engeni copeso le kawan. Kende ko bimisa même perte de pièces ya pamba. Au monde a ko banga. Hein? Na ba niveau tout ya l'état d'institution yonso. Caché de justice na pango ko zuango eza 35 $, mais on commence à 80 $. Hein? Alors ce qui va sali yango ezaka basa marche moko ya pamba. Eza na sens moko te pour to sala ba marche ba to zo eloko moko te. Lokola mbongo ko 15 millions de dollars. Na bureau chef de l'État. Constitution, mboka na biso bi na article 165 de la Constitution. Au cas il y a trahison na haute hiérarchie de la République, la présidence de la République, ou bien détournement na cadre bureau chef de l'État, automatiquement bureau wana nyonso na chef de l'État va démissionner. Hein? C'est l'article de la Constitution. Ce qui moko to saka mibeko. Ba ko landela yango. Pour article 165 de la Constitution lobi yango, ba za démissionnaire. Son chef d'État binga na yebi yango te mais directeur de cabinet na ye yango directeur de cabinet na ye ndaza en tête na yango lokola ye banda directeur de cabinet na ba conseiller na ba tuyonso na ba aussi tout démissionné ce qui président yebaki yango deux chambres ko se siéger ce que siéger et ko va contenir la cour constitutionnelle a kosenga démission président ba invalider parce que article 65 ya constitution lobi boye lokola mboka ya mopotu mboka ya pelengendu yango moni millionnaire congolais moko oh Moïse Katumbe toza na ye na kwa le kimi Moïse Katumbe na mbongo ta 100 fois hein Laura Sokoko Ntula Bengai e Gaisola Chokolilo atuni mboka ndenge nini mais
15 millions ebungi bokotonga tata 3 lopango 3 hôpitaux banda babelge batika biso mama ye mepola kuna naso batie moto na morgue banyao bakoma tala miso minene bacokolaka bato bamiso na bango awa na oyo okuta moto mosusu batoboya libumba lia miso po nyonso bampuku na bakondoko abenga moweya banyao so okei na hôpital oyo babelge batika biso oyo nani oyo na sana bazotia yo boka bampuku banyao babane mayo mosune ye mosune soko zokende mbanga yo sekei to bazotia mosanga ye nzambe 15 millions wana bakoki kosoba mboka belenge nduna toloba te boko kotia ta bamorke wana te mama ye moyo tala oyebi cherche Brazzaville eza na 12 étages hôpital général Brazzaville oba 12 étages CHI oyo ka CHI Brazzaville nyonso wana eza baprojet chef de l'État mais projet chef de l'État kongo na mbongo koleka bango pourquoi bakosala yango te ezali manque ya volonté oyo bazosala wana pamba nsima basoda oyo bakufa nzala oyo bakobeta basasi il y aura toujours des morts d'hommes eza na sens moko te tolobi na Tshisekedi mpo Tshisekedi asani ye asali alliance discopa na ndoki bakolia yo alingi kokangama na bato babebisi mboka bakobebisa ye parce que lilala moko oyo epoli ebebisaka nini malala nyonso tala nsima zonga moto oyemba yango nani Feregola Kinshasa bopeto mwana mboka ngefa omoni yango ndenge nini lobi déjà lancement mama bangobila lokaka makambo ngobila azali kuna na yumbi yumbi soki ovandi bo otie mokongo bo makako mpenza alongo ya zamba botoli machine wana kwa batina yango mais nazoyebisa yo te yumbi nazoyebisa eloko solo obandi mpenza obandi bo soka moi to grip moko moni auti wapi na yumbi te opération bapeta yango kaka wa donc soko obandi na yumbi pene obandi boboni bapite to otebo okomona pene babenga yango ekire iko aye pene boye choko siko opération bopeto na yumbi kuna nzambe mboka oyo mama tala okayebisa yo opération bopeto na bamboka ezane bakompagnie ya mindele bosali bacontrat bayeni na bango bobengani bango te bobengana bango bosali bacontrat baleki na nga baye na matériel na bango tala sikoyo mvula ezobeta kende na sayo oyoka solo babenga lutu obokecho aloba lutu ya lutu okoka pino ekoti otela bapuno ebeti mwa des boutons na poko nango kosukosu ka keu owa moto ameli bangi oyo agenda ngobila batika kosala biloko oyo bakende na poto bakende kozoba société papa bakotu banda poto ayebi yango bazo ba société baza bo bayebi approprier misala wana bana ba désinfectant basala yango tala kini bopeta mobutu azaki na ba vieux moko mike bazo boa kaka bakisi bangungi partout ozomona okomona batanga mobutu ba garage pa pamba boite o ezali ba camion basa ezali facilité o wana ezali ba ventilo bazo sala eza normal te soki nengo bilaki na yumbi soki makako ngai bakangi makako ba bukela boko na kondima bakati bandete kuna ya salite ya osana Kinshasa eza kwa continent mobimba république ndengeni ezaka ba ventilo na bango bazo sala po bazo mbongo na koyebiso lelo eloko moko ya malongo ekosalema te isalongo bani le prophète olo prophétiser malonga na mboka na oko prophétiser mais prophète ba makamba solo ti awa Tshisekedi asali enseignement gratuit tobete maboko non mais ekoma na suka te tolobi yango tobeteli maboko ekoma na suka te asali biso pot de vache so de mouton na vache na chien bango to banyama te bango tia na chaud de lapin na chaud de nyonso to banyama tobeti maboko te mais so de vache wana na mouton wana mobutu asasala yango échanger alimete wana nini yango wana oyo na pont ya matete wana na seli koni so de mouton eloko asikeza te tobetele maboko mais basala misala te na suka toza pour ka kisala na salité tango na moni na question pour les champions bamindele wana to balei batondi mbimbi etondi bango mayele zangi bango na yebi te baotuna ba question quelle est la ville la plus sale du monde mundele zolo mosongo kwa songa ko komio oka Kinshasa oye na kangi na lobi ele kana question pour les champions pas moi qui dit ça et puis c'est une son capitale le plus sale du monde c'est Congo Kinshasa c'est grave c'est archi grave parce que ce qu'on a Brazzaville bah c'était le quoi un pilato OK très sale
comment on empile très sale. À part la résidence présidentielle à Sassou, banda Sassou Télicolo, dans la côté, il y a un zinda très sale. Tout fait, les autres, les canabas, les vampires, les autres. Hein? Mais vous voyez qu'il y a un côté, mais les mindels vont s'y bisonner. Les caméras sont mindels. Capitaine a pris ça, qui ça? Mpina Brazzaville va le battre. Ngefa, toko kusa moto mokena suka. Lelo yo ndeko na yo ya FAP4, mwana mboka Bokechu apasola ki bongo. Drapeau ya mboka na mso Congo pe azongisi oyo azaye na ebite tungisa ki peuple congolais ba yoka ki penda pasi basenga ki bakange bazongisi na mboka Kinshasa oko lobani na faire wana ko pasola drapeau donc apasoli symbole mboka na ye. Maman, ngana soka mwa bino na Bokechu, bokena Bokechu wapi? Bosoke na boke ba crime minene osala na mboka oyo bolobaka ngote est-ce que abina Kisasa ba koma taka mitema bato c'est tout mino basi bolinga mbongo chokolilo ba taka mabele na bino ba taka motema ba taka lopiko ba taka pe fumangani manyoso ba taka yebi yango mala na Kisasa oyo te pourquoi ba taxi nyonso kolinga taxi ba tali kolote ba nyonso faut ça bo soko moni mutu o matina taxi abandi ko tomba ba vitre ba longo ba longo ba nino pona ba yebi yango eso ba ndako na bango ya kaviawa ba glacer que ne poto que ba organi men trafic l'équipe organi men na mbongo ezate et comme na mboka na biso ozomona yango bibeko pesa makati nango ba lobaka nango te ba vandi kimia kaka Bokechu Tshisekedi le père Natango y a un père, akamati cercueil, akamati drapeau ya Mobutu ya Zaïre, atumba yango pe akunda yango na mabele Mobutu akangai. Hein? Na pêche deuxième mot. Il dépêche combien de fois ba du drapeau ya Kabila oyo, ba tumbi ba pandi yango tozo mona bilili combien de fois. Ba lobela yango. Hein? Oyo azali Chimanga conseiller ya président de la République ya awa. Président ya Motema Mopembe, ya Motema Pembe. A passant la drapeau ya Congo a tumba yango bakangi Chimanga kaka Bokechu ça Bokechu on est comme tribalisme mais na lobby constitution lobby article 23 ya constitution lobby liberté d'expression et marche pacifique est garantie par la loi à s'exprimer hein à s'exprimer na mais à s'exprimer na lobby ezali on mona ba américain ba passer drapeau na bango te on mona ba rabete on mona ba rabete on mona yango te kaka Bokechu. On a tribalisme au chef de l'État. Non. Chef de l'État, c'est le bête de côté. Ngala. Au moins, Ninga. Naza Mungala. Mais tout n'a comme Nangani. Na Chanda Tatukabishi. Na Chikom Nangai Mouloubat. Mais il est volontaire Nangai. Parce que Moulouba est congolais. Mungala est congolais. Moussouel est congolais. N'a comme Tatukabishi. Aux hommes, n'a côté one. Batte belé na pouvoir ya pouvoir ya Kabila, Shunaram. Hein? Batte belé. Balouba belé comme ba Swahili mais baza balouba ba Swahili te ozomona bashina kana bango ngapela shina kana ngai tribalisme zate Bokechu zali opinion na ye parce que démocratie tindi boy na encourager yango te mais bikamba Bokechu bino ba journaliste songi et le kabino ko leka bolata Bokechu abomi batu awa na inyele na yumbi est-ce que Bokechu abomi batu na yumbi Bokechu abomi batu na ba Congo hein Bokechu abomi bato na Kasai kuna nini mfango nini kufanya nini na mwana sapu hein Bokechu wapi hein asali s'exprimer na ndenge na ye eza congolais sauté ezali droit d'opinion na ye c'est pour lui c'est engage que lui-même engagé biso te hein alors elle même quoi dit comme monete parce que bango mo bato na politique ba ça Galate 6 lobby c'est que l'homme doit s'aimer il moissonnera c'est que Bokechu ko moissonner non moissonner te bango ba ça qui va moissonner pe ngote on va bengi yele santale onde kundo okokbolololo okase bana posangu ba to zinda oui prophète Ngefa to kombo na suka tout ce que moi motuna ya moke lelo penza affaire Mike Mukeba itoko lela c'est comme si la muka abandonné Mike Mukeba mikoleka ki tozaki kuna na palais de justice ba ramener sous affaire pour le 25 na cour d'appel to moniata mona mboka Martin Fayulu ko lobe likambango susute ezata ba communicateur la muka c'est comme si likambango et là linango affaire 15 millions ba bia za bongo na 17 plainte to ba funda ebele to ebité mona mboka Mukeba ko beta pe bambule belé comme la ouais Mukeba bimate Mukeba na bisayo na ebi politique à Congo ba Frank Jongo ba weleni abet na 4 ans de prison
biso tobuni na Frank Diongo tobimisi ba Frank Diongo na boloko Bible ezoloba ami fidèle à moto ya Yesu po moto kwa Mike Mukebai o fo chéri à la muka oyo azokanga butu na moi ezoka Pierre awangani Yesu soki baosala justice ya Mike moto kata moto lokola kaka la muka nani Martin Fayulu atelemi atako telema boye Moïse a dû jet na ye aye atelemi kaka boye ata bembe atelemi histoire eko changer le peuple kozala plein eko changer il est abandonné par son propre sort pour tina nini Mike a rebetre bato na badjalelo ce sont les gens qui cherchent le pouvoir soki likambo na ya bango biso peuple tobimi lokwa to banyama bazoba na bango exemple yango ya Mike il est abandonné par son propre sort personne okata foi la kolobate okata Bélézer te okata même Molière te bazoli ya moko na bango ya député kuna okoyokata ba Moïse kolobate ata Fayulu te metina na bango ezali nini lobi tout ça yango jalelo ezola exauté soki basai Mike boye loyi ba kosala yo hein bata poto botika ko influencer biso prophète ngé pas na banga soki bakayinga botika ngai bosai Mike ni soki bakayinga batianga kuna ko souffrir moi si ngana bana ba ko souffrir hein bino ba kosala ko moko te Mike anda ko soma Mike anda ko te afutelaka baba nene bazoli ndenge nini bazoka ne kole ndenge nini moi c'est nini awele li vérité hein 15 millions weli c'est vérité hein et même ekuna sikoy hein alors balongole pe député provincial bakatele pe makamio limité ne balongole yango tout ako vivre ndenge nini au contraire bino nde boko soutenir eloko oyo ngana zo kene kuna te pona na mpata te na yebi passe na oyo je crois lundi ou mardi na kotala Mike na okena kotala maboko pamba te tona bata poto biso tozalia tatena kende potindi biso mweloko toko notala Mike ya Laurent Sokoko Laurent Sokoko oyo Laurent Sokoko e gai sola tula bengai soko boy Laurent Sokoko okamati grenade otena monoko okena Yemen tona Afghanistan ou bien na Syrie et se exploser on a pas okeni otika so tia Mike maboko tia Mike maboko to notala Mike a fait la vérité Galate 6 vérité des unes Galate 6 16 4 16 à cause de la vérité à combien d'ennemis à bateau mabe bazui na maboko ya oyo to senga ba boketu premier bo se mobiliser ba dombongo bo se mobiliser ba rapport bo se mobiliser to luka solution ya ndeko Mike parce que ça appelle maladie to yebi kuna ndeko ouais ça na ba nzoto tumusaka moi mingi to yebi ninga zate et puis nazo kamwa oyo moninga ne mosusu député provincial député national alobaka soute nani Daniel Sapo alien Dakar nye abunga tongo Bélézer babunga na bango balobaka eloko te ba Molière omoni bato bakosa komba peuple lelo tala peuple munene ya kuna babosani il faut dire la vérité ezali totelema tosunga oyo bato na abunga na tongo politique ya Congo ntango nazoyebisa bato bokeba na bato wana omoninga je reste un pasteur je reste un prophète et je le reste nakotrahi Congo ta mokolo moko te mpo na mbongo na bango te nakolingo nazali boye na continuer yango mpe na défendre eloko soko omoni safu ndenge azotelema maboko azo peuple lelo député alei ndakala nye abunga Mike ye wana faut dire la vérité Mike ye wana ayibi amina ye ayibi ate somaki te akwa sere bo apuye bato wana ba Moïse ba Mozito bo apuye ba oyo nani est-ce que plein moto lokola lamuko oyo babenga nani Fayulu akene kosala kitunga batiela est-ce que c'est normal alors pesa Mike Fayulu ya solo mais peuple combien bana pesa Fayulu ba mbongo wana combien ça c'est l'escroquerie pour les escroquer peuple pour nani peuple fungola miso aluka bentene na bango yokita Moïse akosoli mais Daniel wana safu na nani oyo Mike Mugabe bazobundela au moins Moïse akomaka na kata na tapo munene ye wana kwa Moïse président de la République lelo moninga ye oyo kosa oye bazolinga angana bina bango yele Chantal te Chantal yonde kundo
okokpolo lolo okaseba na posangu bate boko sinda oye beti moninga yo poko zwa lobi na pesi mbote na Russie ye mokara jafu Russie ye ne journaliste mokonzi kolo apambola ye toza na paix totika ba jalelo ezopesa biso lokumu te omoni susi ozala yango ebalika mamaike susi ya mboka susi ya crash ya chef de l'état soki tolingani monguna okota te soki tozala bomoko tokotombola mboka totika biso bato ya beton biso bato ya boye biso bataliban biso boye Kongo eza ya biso Kongo eza ya biso ekotambola biso tokotika na Kongo ezo développer te mais eza ko décoller ata mukete Congo ezokende kaka sima. Tala Brazzaville dans 5 ans. Kende lelo na Brazzaville. Bitumba kuta buni na Brazzaville. Bapanzi bilville mobima na bango. Kende lelo na Brazzaville. Kende kotala. Mais biso masa se bête na Congo te. Et buni na capitale te. Mais capitale zo sindaka ko sinda. Tokenda bato ya mopoto. Bato ya Frondondo. Bato ipeke tele. Li fobo. Tokosana bango ndenge. Il faut dire la vérité. Tala lelo ndeko na ngai Mike. Et kulu se oyo amemaka memi yango. Il est abandonné. Oyo kata bemba ko konsulate. Pona boza fana bato na pona ni. Boza fana bango pona ni. Soki président de la République a consolidé Mike Azindi. Et puis Mike a ko bimaka ni peuple marché. Et tambola batika biloko ba 15 millions. Et tambola za leader na bango. Et za bata poto ba marché, bata na Kinshasa ba marché, Lumumba se marché mokolo moko, mbanda ke marché. Ba on pouvoir dala ezali ya nyamu nyamu ba ko pression te ba ko lâcher mais so de ça eloko te Mike akozinda pe kozinda ne songo on ki ba kangi na moko comme 12 plein ba to 75 et la ndia kuna Mike ka finga rabat ba musu ba finga rabat te tango bino ba to FCC bozo ba chef de l'état ozo déborder faites attention oyebi ba corde signaki oyebi ki ozo quitter motatori fayul. Et tant que public, mais oui, à tout le monde, directeur cabinet, chef d'État Kabila, on a un ennemi, attention, parce que tu es bien. Ce qu'on ne faut pas tout le monde à comptage. Quand on continue à biso, on remet la batterie des pèses, bah bien en français, l'outrage vers les chefs. Tant que 6 000 chefs, 6 000 peuples congolais. Est-ce que ça les marche? Botiki Daniel, Babilobela Daniel, mon lien à la bangote en balamogote. Daniel, Oya Lobaraming, Moussouna. Tant que valider nani ça faut pendre ba pese mise en cas biso mbala simo arrêter kwanga nye donc bunga penza ko bunga ozomona bango tu bakei parce que lelo ndima kite motoka professeur nani directeur abadi wana nani matungulu ndenge matungulu azali ko bina danse yango bango ezalaka wana so komoni matungulu be professeur anglais le gars explique English yes I speak English yes explique matungulu telo tu bien tale tu sais que la tale mo sika la caméra bitala o ba boka le ndobo ndakala kiu directeur abadi nye oya kali susu il faut dire la vérité ozomona il faut dire la vérité oya kali susu nye histoire de Pessi là et on accepté au Congo on n'a pas de politiciens tout est opposition. Et dans le pouvoir, ce sont tous les profiteurs. Ils cherchent leur bien. Il y a Bassina Banana Bango, mais il y a peuple congolais. Il y a Nasuki et Leloan. Merci Balandia Congo Live Télévision. Bouti Kolanda Bongo, Prophète Ngefa, Naye Penza, tout le belli sur actualité à Mboka Namso Congo. Merci na Ozaki Bona Sima Caméra, Guy Botambela. Merci na Balandino Sobanda Rapso partout dans le monde entier. Un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito. J'en suis bon, mon papa social depuis États-Unis. Richard Maka, ya maman Wivine Sevolo. Ngalabino Sokinza Mazongite, tout le monde. Ce qui est un numéro, et puis la personne mbote ya suka na pesi na pesi mbote ya munene na mama na ngai ya boti ngai soki ya bota nga za mesanga libele te mais na koyi boete aleki basi nyoso mokina kitoko aleki na risi na rajaf aleki na kitoko mama na ngai aleki na yo aleki bato tout basi nyoso na kitoko ndambi apambola mama na ngai doksi batondoko waza na kata Genève père na ngai aleki bibali nyoso na kitoko aleki nga aleki après nga aleki après nga aleki pe ya ko la pamola vienge fa et si ko zali na pesi mbote na ngai susu na Eric Lele oyo ba Congolais bien bazali mama o moni so ke na ma campagne entrée ya Mouflerie asali flat moko ya cave ya 4 niveaux
donc ngana kota ki na sena vandi bana mona ndenge ngando aleki bambisi banjombo bazoleka na biha bato balingi kongo ezali Eric Lele azoba kola pambola ye na pesi mamboli de Panama na kati na France mbote na pesi Gilbert Mwako papa social esiko ozali ye baga continuer misala na mbote et puis na pesi lisusu Papi Ngefa na kati na Zurich kolo apambola ye Bijou Ngefa oya sali on jene po sunga bana Congo tala na mbongo na pasi ya poto ayiko sunga bana masina asa on jene wana le 30 aux inauguration batu ba kende kozala malamu mingi et puis na pesi mbote na japonais oyo metana na mwasi na ye José Basaki la japonaise kola pambola bango ezali et puis na pesi mbote le susu na Mami Bomolo na kati na Marseille na Anvers grand prêtre maire premier partenaire église na nkola pambolaye apambolaye et puis na pesi les sous mbote monene na Rémi Boboa la directeur cabinet na ngai et puis na mbote nazo pesa ya suka na ndeko to bengi Laura Sokoko et Gaisola Nina Bengai Ntula kola pambolaye na sengi na yo président mbanda ndako ya 2 étages ezate ya ucha sur 4 étages to 5 étages kola pambola mwana ekanga mwana e Congo asa abana avenir Ruki avenir yalele katisi Ruki kolo apambola ye apambola siko zali yonde soki oboyi okamati grenade ochena munoko eke no panzana na Syrie ou bien na kata Yemen kola pambola bin numéro na contact soko ngai 00 243 89 610 49 41. Heureusement, 00243 89 81 867 26 78 P. Heureusement, 00243 99 99 42 937. Si vous avez un problème spirituel, ou bien votre le pango, tout le monde commet, tu sais, avec l'état de droit, tu as Rolandé, tu as Nzambe, Apambola. Oui, voilà, télévision, ce qui nous a besoin, tout le monde a mis dans le